ebele. Grèce kaka oyo na omeka ko expliquer moi muke, j'espère que plus 30 sotala kana téléphone tant to benga ba code mboka neti biso na profiter na pesi ya Willy Musheni 243 code mboka 243 eza code ya Congo. Oui. Na Europe e banda na 30. Europe mobimba tant to lo Europe e banda na 30. Ça veut dire ba banda ki na Grèce. Oui. Avant ba poto na mususu comme ba poto parce que lelo États-Unis a plus 1 dans monde. Si vous Grèce, en Europe, mobimba abanda ina 30. Donc, tant que plus 30 et l'axi Grèce. Oui. Plus 31 et l'axi Hollande. Au monde qui a yesima. Oui. Plus 32 et l'axi Belgique, a yesima ya Grèce. Plus 33 et l'axi France, a yesima ya Grèce. Plus 34 et l'axi Espagne, a yesima ya Grèce. Donc, Grèce ezali mboka munene na kati ya Europe. Deuxièmement, surtout que le sous na Bible. Bible mobimba ndenge ba komango na grec. Après ba traduire en français. Oui. Grèce kaka oyo nazo peso ka ba définition ya Grèce parce que tuninga to ba Grèce ezawapi. Grèce ka oyo ezali premier pays en Europe oyo apôtre ou bien mosali ya Yesu. Apôtre mo ya Yesu oyo vanda na Yesu oyo azala na Jésus. Eza apôtre Paul mboka ya vanda. J'espère avanda na ville mo ya Thessalonique. Grèce ka oyo na kata Bible Grèce aza na ndimite France aza na kata Bible. Voilà. Na kata Bible so lelo to betaka lisolo ya apôtre Paul. Non, quand même voilà. So na nina bongisa mo mukina bandeko wa comprendre bien te apôtre Paul azali parmi mutu oyo akoma mingi na kata Bible. Donc ye akoma moi mingi mais apôtre Paul ango mboka na ye Thessalonique. Ça veut dire Grèce a une histoire na ya Bible na ya politique na na Bible na bimité tant to lobaka 1 Corinthien na tant na bandimi na Congo ou bien na monde ba te Corinthien ou 1 Corinthien to tanga wana na Bible ezala wapi ezalaka awa na Grèce ezali ville neti bandundu na bango neti Équateur na bango neti mbandaka na bango tant to lobaka Éphésiens tangela na Ephésiens woni pasteur abi tangela na Ephésiens wana siko kasi Éphèse wana to tanga ka wana ezali lokola Équateur neti Lubumbashi ya Grèce tanto lobaka Thessalonique tangela na un Thessalonicien wana omoni tanto loba un Thessalonicien wana Thessalonique ngo ezaka wapi ezana kati ya Grèce. J'espère que omoni Grèce ndenga zotambola na kati ya Bible na yeli suna avancer na la tsoka grandeur ya Grèce. Toye na politique, tant to lobaka République démocratique du Congo. Démocratique wana, tant to lobaka démocratique wana ezala na mboka ni. Démocratique wana bat basala yango démocratie. Ça veut dire démocratie to lobaka na vie, démocratie en Grèce. Grèce mutabanda démocratie. Pour États-Unis les comme que pays oza libre, oza démocratique. Pays oza libre, ba français comme libre, ba mboka na to comme libre, eza Grèce mutasala démocratie. Soko fungoli kaye na biso tab biso tozo moi chance ya otanga tableau en mathématiques. Si vous tableau en mathématiques, biso tozo chance ya otanga na kitome sa ya matete. Na ba Fabregas, bina filé ba isima. Oui. Autant la Fabregas. Oui, Fabregas, bango ayaki na sima na biso date aussi si classe. Ça veut dire Fabregas moi en classe na bino. Oui, moi en classe na biso te mais biso aussi si à peu près 2 générations bango bayi. OK. Na kitome sa matete après ça veut dire botikela ki bango quand même. Oui, biso tikela ki bango. Bango batikela na ba bina filé, ba continuer après voilà biso date aussi ça qui. Je sali bina filé. D'accord. Donc Fabregas voilà. Bonsoir. D'accord. Donc ça veut dire que Grèce ka owana tableau mathématique ototangaka eza bango. Lelo ba médecin, ndo mona ba médecin na monde aussi si classe partout na monde. Il faut tele mota lo boko boyinde ba avocat ba chaka wana. Kengai na jure na kolongola zemité na kosala mutu boyete na koboma mutu te na musala na ngai. Serment wana ba pretaka wana et salama awa na Grèce. OK David Mombele. Au lobby le mot boye étiquette en fait. Au PC sur histoire définition côté makasi. Et ça linga bien parce que bato belé balingara sera comme une mboka ko s'intégrer dans la passe. Nalina poser sous question mo eza question mo boye ezaki pa na katite me yelinga yo inspiringa. Vas-y. Et marambo nyoso zoloba. Ezaka rapport au lingara mboka ngo. Ou bien ezara né au lit ko s'intégrer. Il y a une définition il y a apôtre Paul, il y a
comment ba prétara serment et banda na Grèce. Expliquez-moi non. Non. Et ça qui facile pour na yo ya ba makambo nyonso yo olinga ki ngonde. Non. Nga natanga Grèce na classe. Oui. Na eba Grèce na classe. Na eba Grèce tanto ke noko soma mapa ya Kovo. Omoni na limité. Tanto ke 12e mérite au katinga mwana to ke soma mapa wana ya Kovo wana ne bandeli. Ava ba boulangerie ebele. Ok, ba kolo Kovo a 10 wana baza ba grec. Ok. Pendant que nous kunda mutu kala ba ko sala ba cercueil ezaki partout te boko sa ba cercueil. Ba cercueil ba nasa ka libanda ya mama yembo. Siko bato ba nasa cercueil wana papa na nasa ba cercueil azai grec. En fait, David obite le suma solo moko boy. Voilà. Peut-être ba msusu ba oye bangoti. Vous comprenez? Il faut penser to chama toy Voilà. parce que ko s'intégrer za facilité. Ko s'intégrer à David ponanga eza le quoi abanda ki yango kala et lelo ndeto yambe na plateau na biso asa toujours ko continuer ko s'intégrer et puis ya repesa biso ba histoire na détail. Voilà. David to suka no wana pona moni définissez za mulai. D'accord. Pona nini ba ndeko na so ba congolais. Ba kitisa Grèce et balinga vraiment ko fanda ate. C'est dit à quoi? Waouh! Question mo malamu Congolais linga va na Grèce te. La plupart balingi na ke France. Mama linga ni. Aza awa. On l'a ndela ni procédure. Mais amnaï, ils en France, ils en Suisse, ailleurs partout là. Et ça dépend de la vision à moto. Okay. Et ça, comment à moto, vision à moto. Il y a des Congolais, on a des Congolais à Lungwa Congo ou bien à Lungwa Angola, na pesi bande kutuba na Luanda Mbote, na obazana Tiki Mbote. Congolais à Lungwa Luanda ou bien à Lungwa Kini, à Komina Tiki, pour na etango ke Tiki ou bien Tiki poto. Ah Tiki za poto, Tiki za poto. Par rapport à Angola na Congo. Tango Komina Tiki te, Tiki za poto te. Grèce est à poto. Ok. Ah, t'es Grèce à Schengen. Tant le ville comme Turquie, na moni vient en aïe de Dokusa. Il y a bisinga bina somba de dunte. D'accord. Il y a un D'accord. Je salue. D'accord. Mon vieux. Tant qu'on commis Congolais comme na Grèce, avant d'habiter Grèce est à poto te. Ok. Poto est à France, na Belgique. Et l'ingelo banini, et l'ingelo bake salima vision ya mutu na mutu neto tambola na poto et ça dépend ya mutu. Ok. Donc, là, tu sanga te soyo linga Belgique, nga pena la ta Belgique. Non. Soyo linga ke Espagne, nga yi amsuna linga nga Espagne te. Yo linga ka France, nga linga France te. En fait, ça veut dire yo linga Grèce. Bible mutelobi parce que nga na mona pasteur. Bible mutelobi, soto zongi na makomi no. David Mombele mona pasteur. Mona pasteur, oui, kolanda boyete o ezaka nzoto me na kati am eza mona pasteur. Bible lobi mboka o epesameli bino ou bien place bonyati bitambe na bino. Oui. Et ça mboka na bino. Avant on raisonner mboka mususu. Ça veut dire les longa David na à l'aise na Grèce, ndenge Grèce nzamba pesinga. Soka pesinga que David yo bangongani koki na Grèce, que ne France et comme tout na yo, na okene France. Mais na koti ko lota te na ndoto que nga il faut kaka France. Nga pona za la propre, pona za la soin, fona ke mona ona France. Na bi tantine mo une fois, tuzaki na tantine biso yusheka amoni ser mo abongisa bakabelo na ye moi histoire moi mkea abongisa bakabelo belé siko bato tuna babi ah bakabelo oyo ndeni yo lata ngote me yo bomba ngoka ebele habité na lata on a Paris donc pour na ye Paris eza kokoma vous comprenez mais nga na bezana ba congolais bazana kata France ye rêve ne ka Canada na États-Unis vous comprenez donc na zonga na question na ezake soki mutalinga Grèce c'est que ça vision na ye alinga kana France pour na ye akraka France. OK, yo ko pesa nga vision na yo te. Oui. Ozo comprendre tam sunga na sepela na nga awa na mboka oyo yo sepela na mboka mususu. Donc ça veut dire par rapport à ça. Voilà. OK. Est-ce que awa na Grèce muta ko pe ko gagner vie? Comment ça? Ko ndé na Congo to benga jika akepe na Congo a investir a tongi pe a pespe ba a salipe entreprise mo boye na mbongo a gagner ki na Grèce et pespe ba congolais belé espace ya vie. D'accord. So tuni na Grèce ce qui mutako bonga ko zwa vie est-ce que ko bongisa pe bande ko na Congo akoki pe ko tonga oui. Et ça dépend il y a on a toujours esa vision à moto o ya ko ça na poto. D'accord, c'est que na Grèce vie sociale ils ont ndenge moko na France, la Belgique, tout consort. Oui, ils ont bon tout Schengen. OK. Ça veut dire quoi? Mundele asangisa makamu nyonso ya ye atango
place moko. Donc makambo to mona awa nde mutalala na foyer na Grèce, nde pe wala na foyer na ba Beauvais, na ba France, na ba Belgique, na ba Suisse. Ezaka ka centre. Deuxièmement, procédure ya kozwa mukanda, ezaka les mêmes procédures wana. Okoboka ngunda na yo, okosamba ba répondre rejet. Soki mutu na Grèce ako bongisa vie na ye, ou bien ako bongisa pe famille na ye, ou bien ako benga jika. D'abord jika elaksi nini? Jika elaksi mwana poto. Donc mutu avanda na Grèce asaka mwana poto. Wana sans complexe, mutu mote ameka ko tâtonner na koma tete. Yo mutu o rêver na esprit na okena no comité. Pona yo ko komeza otemase à Tour Eiffel. C'est que ça ba rêve na yo. Ok, mutu na Grèce aza mwana poto. Aza de mwana poto. Ça dépend makambo ya linga sala. Nga na ebi ba masa na ngai trésor mope. Aza awa na Grèce. Azwa pe vie awa na Grèce. Akenda ka Congo, trésor mope. Mobile ya Gisèle. Azwa pe vie awa. Bonsoir trésor. Trésor bonsoir. Na ebi ya Toto. Wata. Azwa vie awa na Grèce. Na ebi masa na ngai Mike. Azwa vie awa na Grèce. Ça veut dire quoi? Na ebi pasteur nanga pasteur Bardel Mbaya. Ok. Pasteur, bonsoir. Azwa vie na Grèce. Ça veut dire vie ko zwa vie. Na ebi ba masa ba Emani Mate ko bazwa vie na ba Maroc. Na ebi ba Papi le roi formule suka carte illimitée azwa vie na Maroc. Okoki ko zwa vie partout. Petit nanga Harry